Merci na bino nyonso oyo bosomba fidélité pour na kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolo Belamboka Congo la pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino bandeko balandi passe pe na République démocratique du Congo pamba te mai mazali koleka bandeko langa na ebité soki bilo vraiment bozali komona to pe koyoka yango tango moso po bozali musika kasi tango biso to ali pembe to ali ko beta mbela ete liwo ezali ko kota la kati ya République démocratique du Congo bandeko langa bonti bela kabiso pambate ata koma dilu système personnel malobaki boya lobi soki ngolo yebi soki ngando aza maladie ndimela ye po bangonde bavanda kala bangola mai bande kolanga Congo ezali ya kokufa toyebi te mystère ya Félix toyebi te Félix stoki ayaki na mboka o pola kosala eloko nini bande ko balandi po ete ata koko bebisa mboka bande kolanga soki totiki boye cela veut dire monsieur ba rwandais eza ko s'accomplir yango na lobi Kabila line loloko pamba te bande kolanga ayebi ete musala la bango kokisami ayebi ete bali kobeta maboko makolo misapela bango tout penzo to bobimba eli bobele nyekese na nyekese pamba te bayebi ete balongi le kambango yango na lobi merci encore une fois la abonné au Océan du Congo bon continuer ko s'abonner beaucoup ça la KDCT Océan de la presse à koloba tout ce que les gens disent tout bas pe à ko dénoncer insanité bande ko to ba likambo ya ba gouverneur tolo ba likambo ezobo mamboka lelo likambo ya ba gouverneur bande ko balandi na bandi ezali soki la bosamite 7e fois la bango ya kokuta la président mais oyo bakene kokuta la président bande kolanga président azali covid na ebité to lo ba violer les sous ezali sous violeté bande kolanga président a rassemblé ba gouverneur pour abolir misala ya ba députés provinciaux. Oh Seigneur Jésus-Christ, ça c'est quel président? Ba gouverneur ba lobby la président biso tondimi kokota la union sacrée lokola yazo lukabatu ba kota baza lebele majorité ba gouverneur ba ebise ke tolingi o suspendre ba député provinciaux baza lisusu likolo la biso te ba motion la bango batiaka likolo la biso batiaka biso mal à l'aise et président accepté mbutu hey yesu langa tala misala ya Kabila yebaki ete tocha Fayulu ne sikote Fayulu ali mayele tocha moto la bolema oyo biso nyonso tokotindika lokola pion bande kolangai pona zo ba gouverneur o bomoni ye na ba gouverneur wana ezali kita mbutu siko ndenge tozali wana mobeko likonzi elingi eviolame lisusu davantage parce que siko likolo ya sofa kozo ba gouverneur de ba gouverneur ba longwa ba député provinciaux ba député provinciaux ba pesa ba motion ya kolongola bango ba gouverneur ba banga kosala musala siko ba gouverneur ba zo champ libre. Allez-y comprendre bande kolanga, ça c'est quel le président bande kolanga taper kondeke bo fingaka a taper bino bato bozolinga bo betele bo bendele koni mais non. Est-ce que mboke ko iko tambola modèle mobeko li konzi ya mboka mais alo bakamba la moko kele na changer constitution parce que bande kolanga boye ko simba te boye eko simba ata mukete bande kolanga yi ba gouverneur bangola ba koti motion Félix a accepté siko alingi atinda koloba ete ba député provinciaux bazali susu na mobe côté ya kokotisa motion te ya kotala ba gouverneur te donc loi wana ezala te mais siko ba nini mobe ko likondi epesi bango mbano wana siko yo soki ba gouverneur batika na bango libre de ba gouverneur ba kosela ko balingi mota kolobela bango azate mota kosela bango azate parce que Félix apesi bango liberté wana mais oyo za poulaye ce n'est plus un pays. Donc na mboka la biso mutu nyonso a le droit ya kosala eloko parce que Félix azoko keloko te Félix alingi majorité bande kolanga bachi bolandi bien bande kwa del botel émission la te pour bozo linga Kabila te lokola saki Kabila majorité yango botel yango te non il faut regarder le contenu mais pourquoi bino bozo linga ba bisa bino bozo te bino bozo ina Kabila mais Kabila zo maintenir pouvoir na ye to longwa na koina to sala nde makambo malongo bani tango toza ko ina mutu c'est ça le chèque la biso yozo ina mutu to ini mutu mais ata mutu wana ayela makamba kitoko bale azo ibiso ke kima ba ko boma ko lingate
koyina oyo biso tu toyina Kabila yango azopesa Kabila mutu makasi Kabila se to bengala nde ye ese toyinaka Kabila ya solo bato bazolemboka Kabila koto boye boyini atu bayinaka ete soki toyinaki Kabila me ka Félix akoye kolingelo ko azosala tembe bata Félix bakumisa Félix te nana yini Kabila bazoyina Kabila na maloba o na butu bande kolanga baacha telemelo bingala zala ba député ebele nazala ba député ebele jamais bakoye kopesa nga to nini te esengeli yanga etuluku ya batulanga o nga nazala bango bazwa bande kolanga soki compromis ezwa mitela baati na ba député na ba kolongwa est-ce que union salé secret ko simba Félix azalaki initié te pour à la président. Félix ne sait absolument rien, je vous le dis. N'a confirmé yango parce que monsieur Oyo Félix alinga violé constitution azangi s'appelle ba député mais c'est comme ce qu'on zangi c'est ba député provinciaux puis faut la bango vis-à-vis ba gouverneur. Mais yo ça la besa ba député wala tala FCC. Kabila savait bozo boya tolo ba polane. C'est lui qui dirige bozo boya polane. Kabila est au sommet de la République démocratique du Congo. Makamula bango za ko s'accomplir. Félix ako bomba likambo ya Imatuchi. Bande kolanga. Eloko eko boma mboka. Bango wala bapusani na Goma. Ituri eko za la tombe kalate. Butembo eko za la tombe kalate. Uvira eko za la tombe. Paul Mbakala awa déjà ba osala musala bango. Bande ko nangai. Tolo bakape bosolo bande ko ba peuple congolais. Pona nini biso moko tozali komi kozala mbrouillé. Pona nini biso moko toza kolinga te. Tomi sikolama ya solo tozo kende bonne année. Balanga nzebo bayemba bonne année koki Sanza zomina mibale ngala zala kise kozela ndeko la ngai otosali nini na Congo tokolia tokomela tokoganga tokolala libanda bazemi pe kokoto kasi na sima na yango Congo ezali wapi bitumba la biso ezali wapi est-ce que tolongi est-ce que banguna balongo la Congo est-ce que ndekolanga to bunda po lekolo wa biso to longola ba pocho mizingi biso la miso Félix akokokelo kote to longola Félix mboka eko kufa ndeko kufa ba gouverneur ba komi indépendant loi eza bafoué mobeko li kondi eza censé akotambwisa biso nyonso balobi na article 12 plutôt nul ne te décide de la loi Félix a commis au-dessus de la loi article 6 elobini ya mobeko li kondi article 3 elobini kasi ba bafoué yango ba bourgmestre ba gouverneur balobi biso toza koya mais ba pesi bangobila maboko ba pesi bangobila maboko bande kolanga lelo o Congo ali kotepa likolo ya mai likolo ya union sacrée salée bomona ki mwana mboka bemba gombo na Moïse Katumbi na ye moko bakende Lubumbashi Kabila zabi na Lubumbashi bakende ikokutana po basa la réunion nous voulons ceci pour distraire le peuple congolais pour likambo minyembo etelema ki bande kolanga soki boyebi te biloko nyonso ba consultation salami po ba distraire bilo likambo minyembo mais boza koyo conseiller de la presse bande kolanga bon s'abonner massivement au Océan du Congo bon tala comme émission au Océan de la presse boko zala ka dessus te naza na longueur d'avance pour na yebi sakabilo makambo et après ko s'accomplir makambo ya Félix aloba yango pendant Félix na comme na pouvoir te que Félix a kosala le côté Félix a kokabwala Kabila te mokolo oyo Kabila komona ete akomi coincé mokolo wala Kabila kosala makambo alobaki akosala makambo alobaki Kabila n'est pas coincé Kabila il est à l'aise
na lingi na beta lisu mbela bandeko langa likambo oyo ambassadeur ya États-Unis biso kona couvre-feu merci na ba congolais po obolobaki yango kokisa mi couvre-feu zate alors soki tolobi lisusu to sala révolution to sala yango parce que la moni était tokoli bravo la biso océan de la presse alobi nzambe alola batela bino po ete bolobaki bo boy couvre-feu pe maloba mabino bakino bayokani bakino toloba lisusu ke tozali kokota la révolution congolaise tokosala yango ngana moni tokosala yango poto lakisi bango ke to boy couvre-feu pe couvre-feu boy lobby batu batamboli butu na la okangala soda lembi soda lebila ke lokangala sengala le conscience et côté ya batu couvre-feu kei na mai merci encore une fois ba cash ne pe yango batu bakoboya yango malemba bande kolanga avion epekisi fayula bimalibana ya mboka mais avion ezali koyebisa ambassadeur ya États-Unis akota bima pe loi ya mboka pe président de la République pe bakonzi bakambia ye kolo Congo balobi ete à l'exception donc loi pe et comme une exception nango à l'exception ambassadeur ya États-Unis qui a le droit ya kotambola air nyoso ya lingi en bon est-ce que biso les États-Unis loi wana bakosala la congolais to bakosala la Félix oyo aza tata bokonzi yo ekolo ya bayi de pese soki baboyisi ekutu akei na ete na prestation de serment ya mokonzi akei te na ndenge bokonzi États-Unis balobi coronavirus eleki ebele balobi bato fo bazala limité mais combien plus fort na insécurité eza na Congo bopesa accès na un individu parce qu'il est américain ça c'est blaguer avec les Congolais c'est blaguer avec les Congolais c'est inhumain. Fils de ce pays n'a pas le droit Yakobima, mais les étrangers qui est Kabila et ambassadeur États-Unis bangonde bazali na droit ya kotambola ndenge balingi na Congo tala ndenge Félix ateki Congo ndeko langa bongo yozobetela mutabongo maboko mutu azoboma yo davantage abomi yo na nzala tala siko loi bobeko likonza mboka eza bafoué ba gouverneur lokola basombi bango président za ko corrompre batu mbano nango eza nini yo olokende na voie normale oyebisa bato oloba na bato bayoka yo lokola za la voie la te akombi kosomba bato na kosala ba bêtise ya koviola ka mobeko likonzi ya mboka alors est-ce que akozala la majorité est-ce que akozala majorité po bato ya FCC bazali kosepela balobi na tango oyo bazali kosala élection pona kobimisa mokonzi mususu la parlement ekozalaka bato ya FCC boyokiko ngana yaka koyebisa biloko ya bosolo bato ya FCC basepeli balobi bango bayebi pourquoi bapemisaki mabunda mais tango bakosala élection oyo bato la bango bakozongaka la place c'est FCC nde ekozongisa bato na motu ya parlement est-ce que Kabila kei nazali kosukisa langa est-ce que Kabila kei mabunda kei mais c'est toujours FCC nde ekozwa bureau ya majorité bakokonza parlement wana alors le 10 000 le 15 000 le 20 000 oh Félix apesaki c'est pour cela la yebisaki bilo ete Kabila abimi majorité excès ya majorité boye bani bakopesa parce que lelo bazo festoyer musala bango emonani alors ngana yo o tozo souffrir ngana yo o bazo fouler au pied ngana yo o balingi ba bebisa biso na ba potentialité la biso tozo lo basiko nini bilan la biso to lo bapelo ko la Félix que nous avons échoué to lo bapelo ko la Félix que nous étions été envoûtés to lo baloko la Félix biso to la langage wala te. Alors ngana yo to milengele la 2021 otokoti potoloba gloire au Seigneur potoloba nous sommes les Congolais et batoba banga biso s'il vous plaît tokoye ko tambola boete nous sommes les Congolais
Nous sommes des guerriers. Alors il faut toloba maloba oyo eyokama. Na 2021, biso nyoso to gumba mela. Prophétie la biso kokisam. Kozala mfaku mputute. To zonga la mabele. To sala makamba minene. Alors oza censé soutenir émission oyo. Oza censé soutenir ndeko na oyo. Po to bunda. Balobi, ce sont les violents qui héritera le royaume des cieux. Tout ça, la violence pour la République démocratique du Congo. Ezali na limbano ya kitoko, ezali na mbano ya mabete. Parce que ceux qui ont les violences, Félix va nous tuer. Félix a robo mabiso. Parce que comme il a le pouvoir, il sait rien, il maîtrise rien, il va tout faire pour na maintenir le pouvoir et talambo qui était kami, talab assassinat, talab tuerie et les Rwandais récupèrent notre terre petit à petit, tant yozolala. Les kamba miniembo, les kamba génocide, mbongo la bise pas Museveni. Alors yango de tozo tombola. Alors pour to tombola ngo makasi, epesa ngano valeur, toza la première nécessité. Yako bunda na ba Rwandais o bako intercaler biso. Parce que tant tozo nga to la face la 2021, yebake ezali profitable était pour la bande de quoi de pes, ezali profitable était pour la Félix Tshisekedi. Alors bango bako zala na même part na Kabila. Alors bango bako bimalanzela pour la kosala biso face. Alors ngana yo tokolo banini. Esenge to bunda. Ndeko o benga ngala butu. Numéro 1 ezali angaite. Merci encore une fois bako zotinda $50 pour la pesa ndeko Nova benga ngai na numéro ezako affiché wana. Ocha mbongo na yo toke le kotike la Nova okomona yango la bilili yo muto benga yenga la butu makasi vraiment na ki na Facebook na moni bisiko komite que Dieu vous bénisse na awande la sisi na pese équipe technique mbote mbote na notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo, bon rétablissement. Le boko lanzambe za le corona Dieu ne mange jamais. Nzambe alola abiksayo, bonne santé, bon rétablissement. Merci encore une fois à mon réalisateur Judeka. Merci encore une fois à notre directeur de recherche stratégique Pape Djeye. Merci na pare Bemiso Bangai, pasteur Didier Lompinga, Sango Mokonzi. Merci na yo Kabouya Lompo, son échange par l'équipe qui gagne. Que Dieu vous bénisse, mon ami de tous les temps, Dieu nous le soit. Bino nyoso obolanda kabiso, alino mo que monseigneur liso yankolo, bo soutenir émission Ernest Dila la nouvelle force tozo zelayo. Grand frère propre Claude Montana. Hein, Claude Moke élégant, tozo zelayo. Qui l'a me plaît c'est 49 pour que le conduit femme pécato. Ba pour même Angola le bondi à botard de bonoit la RMC ko comme la bino. Maman d'Angola la mokiteno Florence ya matondo mido pourquoi pas aboule padre mokole loko. Ba maman ya moto mojali moto mozima mité. Maman adja bon rétablissement. Ba musulman nga salam alaikum Anita babay foko moto Célestine. Vous allez tellement belle que Dieu vous bénisse. Nazakala bilo la motema. Émission ko beba. Mais le coup la toza la temps ya ba fête. Bo accepter na landaka ba conseil na bino to bunda pona Congo mama Sidonie to bunda bande konanga Congo au Congolais 2021 to sangisa makambo to bengala banguna soki to sali yangote ki a dit ki be to kutala soki yeso ayete pai